chaîne moko aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela. Awande nyonso ezali. Bino bato bolanda nga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande babimisi nga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo ya bien po bomona kaka makambo ya boye bomona basamanta mushi bomona bakingandi kingandi chaîne moso eza te chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Bon on a apprécié bonne musique non surtout. Il y en a aussi aujourd'hui la Denis Monde. Nazo ba ene nanu ba papa na biso do ba papa nanu ya kala vraiment aussi Denis Monde. Aujourd'hui ba Matou Samuel. Na kokite kotika kokumisa yawe. Na kokite kotika konetola yawe. Dans la relation de ce monde, moto zala kana richesse yende baluka kaye. Mais masia o sala le contraire. Bon moyo lukanga mowe. Mongango lukanga moto na malade ngai moto nazalaki nanga sao masi otikeli nga tante na luka yo shoponga na bongo apôtre eza apôtre eza lokola na koba ndeti eza ba appellation monde to saka na chaque na vie nyos na domaine nyos ya vie ezaka na ba domaine nyos ya vie ezaka na ba terme ba na koba neni ba surnom ba bengaka bato ozomona po ngalo ndeti mama na ngala grâce. Comment est la grâce? Mais tu es un journaliste. Déjà surnom, où il y a par rapport à la fonction, il y a service au salaire. Donc, donc, il y a un langage où il y a un langage. Il y a un langage. Parce que dans le langage, de façon, il y a un langage. Dans le langage, il y a un évangéliste. Dans le langage, il y a un pasteur. Dans le langage, il y a un langage. Parce que par rapport au langage, il y a un apôtre, il y a un par rapport à l'église. Ma sœur, que prêcher parole de Dieu et ça l'église. Ozomona, net na rova l'émission no na prêcher parole. Là bat ba la émission o, na sani na contribuer toujours dans l'œuvre du Seigneur. Mais na lobité que kozala na etonga za mabetete. Etonga za bien parce que Bible lobi là où des trois sont unis. Donc c'est que etonga peut faire sa place mbali misat batoni. Mais si ko na musala nzambe basala musala nzambe pour la sentimenté. Mwenga na vanda. So na ba ina zala na église na zana église kala. Oyepwani. Batu ba bondela ngebele. Sala ka église sala bo etinga ko sali kam natana ngati. Donc c'est la différence. Il y a musique chrétienne, la musique religieuse, et ça on teste. Et ça alors c'est mentalité. Dans un peu ce exemple moi. Ce qu'on a Gessemane arrive frère Harry papa, guida moi beta wana. Au moins même guida wana beta na nzembo ya papa lutumba ya o benit fezara. Même guida e beti na nzembo ya Marie Misambu na papa de baba. Donc pour comprendre instrumental, il y a une importante. Ozomona instrumental ezaka guidare ezombitama bien pour na lokumu nzambe mais important ça sujet nzembo. Shalom à tous les abonnés de Aime la Grâce TV. Hein? Merci. Attention, vous pouvez savoir na toujours bolam bozo sabiso na kati chaîne. Donc ceux qui doivent continuer au défilé pour que ça musa malam oza grâce na bino nyonso au bo soutenir biso de partout bolanda biso. Là je dis merci. Et puis mon patrocinateur officiel, la chaîne Aime la Grâce TV, le maître boss, le mannequin de la ville, Mbalatonda na beauté, Mbalatonda na bon, Mbalatonda na charme, Atonda na tendresse, la carré. Donc nous sommes là moi, veut dire donc Ozé Azar Yababoma, le cœur de sa femme, mais Atonda nango, donc yung to ça la so bolam trop. Alors tikato le bela coupe trop, hein, mais ça malam ba le bela ngo quoi. Donc on a bipé merci et puis il y a Kijo Archi, namoni bon na pembeni Alexis Yamamoto, l'homme de chaleur, l'homme de Baibinga Baplan. Toujours na cadre comme ça na biso ya kitoko auto ça et la bino to yepe pour kundole la bino o ezali parolier, aza compositeur. Tout ça n'est pas un plateau na biso, c'est un apôtre. Un apôtre, moi je ça fait moi balolenge na qui apostolo, ministère apostolique o azanango parce que aza apôtre o azange yamba, azange yamba. Alors to komeka pendant qu'on découvre ensemble dans la bino na kati plateau ya Marie Mise la gracieuse. Merci na Akapro
Ouais, simbela biso toujours bilili ya kitoko hein aka sunga biso fongolela biso vraiment chant hein pour to cela na invité spécial na biso auto yambi na kati ya plateau na biso merci. Nous voici na kati ya chant na biso hein pour comprendre déjà va bien invité spécial à merveille on veut dire apôtre Shalom. Shalom ma sœur. Bonne santé. Santé kitoko pena na ngolo. Ya yo kuta otuna te comme on déjà boya en tout cas ils ont pas mbola nzambe. Mais tu as vu que les lois ils emballent bosso to yambi surtout parolier les sous eh na kati ya musala ya royemba izala un peu difficile mais to yambi quand même na plateau na biso sunga bandeko oyo ba rolanda biso lelo en 2-3 mots ba ba apostolo azanani. Il y a vraiment merci na accueil une invitation vraiment nzamba pambola. Amen. Comme on ngeza mbongo manzambi na appellation na mingo bat ba binga na ngeza Serge le Jésus. Na lata pena kumba kolo Yesu Masia po to imiter na nyoso ngana préférant na zona nga kumbone na lata ngo quoi. Donc on a ko ba vraiment yango. Est-ce que na komba ngo pe ya Yesu vraiment utambola na ngo penza comme exemple. Na ko sa publicité na ngate ndum to jijanga. Poso na bina tambola bongo ya ko na zo se témoigner. Or que muta se témoigner raté ba ndefo ba témoigner. Menga na ebi vraiment na musika pona yeba pena na landela na bapano ezalanga mwa pasi mais juste quand les amuntu na pourtant o lesi da komba Yesu na kati nzoto na soki nyonso feza parfait. Ya on a lobité, ya on a lobi boy. Na comprendre les questions, on a répondre na bi muta ko se témoigner té. Ozomo na mutu ba témoigner ke pa bato. Pour nga sona mo témoigner quelque part muso ba za orgueil za boité. Au fur et à mesure au vent au fur et à mesure to remesa na oyeba nonga. Bozaka mbali boso to mona na lelo. To mona na mona. Normalement relation bandaka na premier jour. To yebani déjà. Merci beaucoup apôtre Serge mais quand même na wiki kama nzambi otangi komba apostolo te obeti pe lisolo ya ki parolier te ndesika kokimi no ango. Te kokimi ango c'est trop dire. Là o yambinga yo mto présenter nga déjà pesi ba critères na surtout bona boina lia sur mission nota. Yo solo bagi déjà. Mais le gars qui 2-3 mots donc pour dire qu'il faut déjà non ba titre non sur bêta ma pour ba comprendre que oh mana lo ba qu'il faut ils ala confirmer donc tout bêta non pena mon colo to que non oh pena na ba qui za solo za yo. Ya naza apôtre na comme compositeur dans le sens wana quoi. Tu as mis le lot en qualité vraiment mingi ya qui apostoloté, tu as mis mingi na qualité ya parolier compositeur, le quoi tu joues vraiment les lots. Tu remets quand même ko yeba eloko wana ya comme compositeur et mataki comment? Bon. Comme compositeur, bon vivre vraiment la musique qui ezaki bena monde na ngate. Les amonde mo na tira la ko to ko penser ngote. Pour son avis na penser ba to kona na ba ba benga lokuta. Deux domaine na ngate bon. Otolo baga mutami yebaka kati na ye profondément te mutayebaka profondément kati ya muteza nzambe pe mutayebaka venir ya muteza nzambe soki nalobi nazokoma compositeur diza quoi parce que soki nalobi naza compositeur premièrement nakosi pour compositeur eza mutu azozwa temps azwi maloba asangi songo mpe apesa yango forme moko tandis que nga nayoka nzembo akoyoka non nayoki nzembo mpo nakomi yango donc parlant na premier compositeur eza na nzambe mo bon lokola di ete esprit yango mo nazo représenter na sens wana quoi. Mais déjà na composition na yo inspiration oyo zwa qui composition ni déjà au beti ya mususu na mokili esito yo qui ou peut-être za en coulisses ozo bombela biso ngo poto yo kango eza déjà composition ni. Donc toza na ba chanson déjà réalisé, je crois ba 10 à 12 chansons ya déjà réalisé. Et tous as qu'on attend Kalaming tende to bandi to nga ban to banda ba promotion to banda déjà ko lancer mais ba chanson a déjà réalisé déjà. To ko yo kande timmo ko déjà za inspiration moko ya kitoko yo mopoza so yo kiango non ezama inspiration divine. Bon na ko lo bande tineni na banze monenge za pona biso o za kitoko te za mapasi. O point parce que maloba nyonso nzambe za ndenge mongo. Exemple o ba ke maloba Marc ya Pierre ya Jean et l'équipe mususu. Parce que tu vas le barquer, ils ont apôtre Paul, ils ont plus d'inspiration, la sagesse et belé que Pierre Akoma. Et ça le goûta. Ngana biso ke za le goûta. Ah ben. O point ils za le goûta. Si. Prouvez sur les contraires. Na yo c'est za le goûta point parce que sur la ni Paul ba le moabi ma prédication ne se repose pas dans la sagesse humaine mais c'est la démonstration de l'esprit. De sorte que plus loin eza ni mayela ki bomoto na ye ni sagesse ki bomoto ne eza moli mwanzambe ya kati na ye mais ce que so tozongi na temps onopola ala kité tozi 12 apôtres ba apôtres bible bani c'est poussé par l'esprit déjà même esprit le ba kati ya Paul même esprit le ba kati na bongo parce que différence en les apôtres.
Exact. Merci de comprendre quand même parenthèse en gros. Alors, belle télévision moi un moment muké avant to kota na maso na bisa mozindo mengi. Ya nzembo ezali ndeti kumama yawe. Kumama ezali ngana kokite kotika kokumisa yawe. Na kokite kotika konetola yawe. Dans la relation de ce monde, moto azalaka na richesse yende balukaka ye. Mais masiya osala le contraire. Bomo yo lukanga mowe. Mongango lukanga moto na malade. Ngai moto nazalaki nanga sao. Masi otikeli nga tante. Na luka yo shwaponga na bongwane. Okiti yo kangolinga kati na masumu. Tosuka no ebika mokili nde koma. Boni ba copier moi. Ebika mokili nde koma. Copier coller au moins on fait de l'autre côté. Au moins na lobi na tongo même aloba mais babetika gida nde mususu. Ouais, moment na banzemba ngona nya yembeli yo moko yembi na voix auto yoki awa to eza na bato mususu yo ozwa ki ba yembeli. Bon normalement ngala travailler dans un système à papa pauvre Alain que son nom repose à peu de Sika Zali. Na travailler dans un système de naissance ni. Nazala bande ko na travailler dans la collaboration. Na zuba test sénatier bande ko to pesi ba site to ke studio et puis to réaliser quoi. Dans le sens où na travailler dans un système papa là en travail. Mais nous tina kumama ya wenzembo ucho embela biso oyo inspiration ana ela ki na ba moment nini. Bon kumama yawe comme si on dirait na kumama yawe ndiye na yoka yango on dirait na zaki na on dirait na nokumba je crois ndiye na nokumba voiture place na kumama yawe ma sœur pour ma inspiration c'est tellement compliqué au cause d'idée inspiration ya d'une manière à d'une autre. Donc on va ne pas place moromoni oyoki nzembo mamosani ni okomi mais on a remercié vraiment Seigneur éternel makasi ezanini nzamba salanga grâce moko bodon il faut te reconnaître bola mwanzambe grâce on est dans les ngala raso na yoki nzembo au fur et à mesure na yoki on etika linga mamona esprit donc nzambe pena salanga grâce wana mais et arrivera peu inspiration moi comme melondo le bilo kwa mama yawe ozwango en pleine route ozo rouler OK ozuyango comme inspiration na minute wana mais okomi pe na ndako ya msupo komango ebungi peza esosote. Bon et compter ça rapé et compter ça rap mingi sokoza pena na sokoza mikolo wana ozana modindo ya prière te ilora ne compter ça au moins pena esprit na kati nzoto na mo tatone. Mais sauf pour nous dans le prière, au moins l'espace est intact, normal. Yeah. Mais apôtre, on a vu que na boaka qui déjà le moment boya apôtre azanga yamba. On a vu que déjà on a bêté yamba au Cambodge, yamba izani ni pour ils ont terme mingi na employé ka. Là je vois Yani 52, Yannick Ntimba. Donc on y muta kota ngamba terme wana. Na carte ka après ça mambanza mais quoi. To bunga nzela te to aka na kata mozindango. Alors na parenthèse wana yebisa bisona no c'est qui en apporte pour nayo. Bon. Apporte les soit apporte les le rôle na ko bandeti ni eza ba appellation. Monde to sara na chaque na vie na domaine sur la vie ezara na ba domaine no sur vie ezara na ba terme ba na ko bandeni ba surnom ba benga rabatu. Ozomona po ngalo ndeti mama na ngala grâce. Comment ça la grâce mais to benga journaliste. Des surnom ou ya rapport ya fonction ya service au sala. Eza ne mon apporte. Et là le moto ko lobolobi apporte à l'église. Olobelo ma porte za l'église koza la porte za te koza na église te koza la porte za koza na église te koza la ko benga mamuto porte za ba évangéliste ba docteur ba pasteur dans 5 ministères wana donc mutu na mutu donc eza langage o eza la kati ya mutu ozomona déjà ba langage parce que dans le langage o baba en façon mutu akenda te waza docteur na langage mutu az évangéliste na langage mutu pasteur na langage déjà ba langage ko par rapport ba langage wana nde to ba o aza apôtre o aza papa no église te. C'est qu'on a langage oh yo ba trouver quand no po comme un titre ya apôtre ezaki vraiment nini ndeti spécialité wana ko peso titre ya ki apôtre za yini. Te bon on a koma te soko lobi na koma na te ba koma te on a botamela te dès la fondation donc on a botamela nango bon nga histoire nanga so na mina kini nango mingi ko za biso vraiment mena ke ka ba paragraphe moko eza biso pena tante. Nga na miyeba ezala na rencontre ya mama ya koko nanga mwasi que son âme réponse après sa kufa azara la problème misu azara la problème misu senga siko fa ke poto tozara na prophète vita do prophète azaki ya famille o ande ko ya ce qui problème eza na famille ande ko se présenter donc là to na mo pombo visa prophète ayaki le prophète aye
mais ba prière na kati nza kudo ok ba prière senga biso so photos ensemble ba koko bana ndenge za prière en famille quoi les prophètes akomo kena no kata kata pondo tous amoy tantu les prophètes akomo ko kena ba prière wana e retomber ke ngana yo kuya là na okoya prophète moment de bisa andi beta ko na maboko ba andi beta maboko to komisa nzamba salo grâce koko kuta ko sepela fora ebeka da seke ndenge za prophète amoni visa na passeport do makanisa koko na nga atondi samane se ngoko zwa idete na suka longo prophète ebise mama nzamba lingyo mingi nzamba salo grâce nzamba lingyo mingi do yedo pona pena bia seke visa pena nzamba pesi yo mosali na ye ko na so mama lembia ba ye donc pour oya ba ne rozela eza oba ebisite nzamba pesi yo mosali nzamba pesi yo mosali omen abina bakoko no obaza mosali na nzamba ko abisi koko na ngatuni prophète nani nde prophète kwa hotel misanga mosali na nzambe siko na ndenge tozaki na bana biso no so bakoko na bana nenga na kolela na façon na laki donc même koko na ngamo mwasi abane ko s'attendre te ke bako benga moto bako benga mosala nzambe ekoza la ngame ok na plan nzambe ezaki bena bon des prophètes tant on a orienté nga apesi nga scripture des places na ko komiye ba yango wana déjà ndenge moko na David na mona la vie na nga comme si na David parce que même David bakasa ke David a comme roi Israël te David a botama roi Israël. Donc l'idée na plan nzamba zangane déjà roi mais na to pourtant nzamba ndé et à réaliser quoi. Mais que c'est une spécialité ni ouais là c'est que non étine da prophète wana étine dikaye pour bengo mbala moko apporte. Ya wana siko eza question wana mingi soki osola vraiment bien nzamba ko tu nzamba nzamba ko peut réponse non. Si c'est pour te yoga pas na répondre au bon. Limisanga pour na répondre au bon. Na répondre au bon na sens ni. Parce que prophète yemta sola ina nzamba. Ozomona yemta sola ina nzambe parce que ça lokolo ngotu to tuna Samuel pour na nini oyaki ko reine de David akoma roi Israël nzambe kam tebi pourquoi permettre comme ça donc nzambe mtebi pour que les choix peut tant que apôtre na bi ko kutana na nzambe et que omituna ki question morote ou bien omituna c'est trop dur peut-être otuna mokeli na yo nzambe pourquoi dans les 5 ministères ba fonction eza ba titre eza belé pourquoi ka ko pona que pesa ngaka titre ya ki apostole eza langage na tambola nango eza langage na tambola nango nazana langage à construire OK ba ko construire temple eza ba briko to mona raté eza ba briko to mona te véritable temple ya Seigneur eza nzoto no masé de nazana langage de construction yango wana même na bandi s'il te plaît même na banzembo so landi ba langage de banzembo mo comprendre pourquoi non comprendre yeah. D'accord akapro oya simbi régie to senga vraiment o te la biso moi extrait en nzembo moko o ezali à apostole Serge pour comprendre quand même que non aza apôtre apôtre na maloba pour la construction ya lingomba na Yesu Masia merci. nakoki te kotika kokumisa nzambe nakoki te kotika konetola yawe dans la relation de ce monde moto azalaka na richesse nde balukaka ye me masiya osala le contraire bomoyo olukanga mowe mongango olukanga moto na maladi nga moto nazalaki nanga sango masiya otikelinga kante taluka yo shwa ponga na bongo na ye okiti okangolinga kati na masumu otransforme vie nanga mon sauveur c'est mon intérêt ya kokumisa mpe konetola kolo mosantu oza nde nzambe sesiseko yawe mwana moto mibenga nzambe na bikeko eyakela ata nalobi natika kokumisa mpe konetola yawe ata natiki kogumbamela mpe kosanjola nkolo amour le chemin la vie la vérité ceux qui t'aiment aiment la vie ceux qui te haïssent préfèrent la mort balingi na bango kufa eza kokumisa mpe konetola na nga te nde ekomisa yo shwa nzambe me mosanto bongi na lokumu mpe masanjoli
ekoutanga motokela okangola opesa bomoi nakanga monoko te ya koloba kumama netolama nzambe na ngai mama yawe netolama nzambe na ngai atana tiki kokomisa yawe mabanga mazete kokomisa kolo naza oblige ya koyemba mama yawe netolama nzambe na ngai atana boyi kosanjola kolo papaka likolo basanjola kolo mokili nanga mikomisaki mwala moto mpona kobikisanga kati na masumu oza bolingo oza bolingo nanga yawe zambi nanga kumama yawe nanga kumama yawe nanga nitolama zambi nanga esakosanjola mpe konetolananga te. De retour na kati ya plateau na biso merci na yebi ke ndembo oyo bolandi ya Portre Serge ekosepelisa bino parce que eza ndeko Rigo moto ayembaki na le frère te wana Rigo kama tayembi Rigo kaka d'accord donc frère Rigo kama tayembi ndembo wana j'espère esepelisi bato tout oyo bayoki déjà lolenge apôtre Serge azoloba nasengi merci epai ya mon papa à moi mon vieux à moi babi le vieux Kongwati Sébastien donc lelo toyaki kozwa bopemi awa toyeki kosalela vraiment émission epai ya Kongwati Sébastien donc place moko eza ya bien ya propre bomoni kaka nde tovandi bakadre moko boye bopemi mpe na ndenge bien oyo mpe babeta mwa deux temps mosuna madame bokoya opemala bino mpe bozuka g eta ya uma hora 2 horas et nango bien donc on a convidé bino mpe boya kopasser ba bon moment awa ndenge biso lelo tosepeli na apôtre Serge toya kopasser ba bon moment mpona kosepelisa bino nyonso oyo bozili baka olanda biso lelo alors apôtre ekoki kosalema mpe que non apôtre azanga mpe eyamba bon normalement merci pour la question non na répondre au moni là tolobaka temple du Seigneur temple du Seigneur eza non nzoto moto temple du Seigneur eza ba brikité parce que un jour Salomon Salomon t'a réalisé que me bandé na David a vu de tongela Seigneur temple tema David alingaki na nzambe makasi on moni même nzambe abaki l'homme c'est l'homme OK mais David a réalisé qu'il ngote quoi ça qui suit na sang ce qu'on a descendance à David a réalisé quoi ça qui Salomon maintenant se souvenir la maloba mo Salomon loba abi est-ce que na grandeur nzambe na munene nzambe ko contenir le logo mutatongi carrément c'est impossible mais a dédira qui temple on a bi Seigneur à chaque fois to resangana na kombono zalaka na biso otobengaka lieu de rencontre na nzambe si ko pona église ma sœur ko prêcher parole de Dieu ezaka église te ozomona net na ko vendre émission no na prêcher parole là bat ba la émission na sani na contribuer toujours dans l'œuvre du Seigneur mais na lobité que kozala na etonga za mabetete etonga za bien parce que Bible lobi là où des trois sont unis donc c'est que etonga pe faut za place mbali misatu batoni mais siko na musala nzambe basala musala nzambe pour la sentimenté mwenga na vanda so na baina zala na église na zana église kala oyepwani batu babondela ngebele sala ka église sala bo etinga ko sali kam na tana ngati ozomona ngana ko sali kam na tana ngati souvent fona sali kam mingi na tana nzambe lokola non nzamba permettre te na moment oyo do na zana no bo mais ningi koloba te kozala pote po soki bongo masé nabi kotanga bi osepela ba Pierre mingi ba Paul ba Marc pona tanga bon te osamwa na nzambe te oui effectivement o ngana bi kozamwa na nzambe bon te bolimbi sala msoza no créatif non lobi kake na nisepela kotanga ba Pierre ba Paul ba Marc yango mona tuni peut-être pour totanga bango ndesa te ponga na yebi koza mwana bolimbi sala msoza no créatif nzambe mwana nzambe te na commission mwana nzambe bon merci nzamba zolokumu siko soki tolobi kozala porte faut zara na église photo boya bango yesa église à Pierre comme ngoni aza une église te église à Marie comme ngoni siko bo église e mono kolo siko comme ngoni dekene beza yango te donc pour l'andika lokola sans église sans ya na lobi na yo boye landelo na zo répondre benabi na yo
mpona kotia liloba na nzambe ezosengaka église te na réponse na opesa yango wana mais nayebi so pour le moment naza na lie oyo ya 2 ou 3 no ini pour le moment naza no na lie wana te mais ningi koloba te lokola pour le moment naza na lie wana te na cause excès service te pour kozala porte eza église te kozala porte eza esprit oyo eza kati ya moto yango wana esprit eza kati na yo mais oza na esika moko ya miso okenda mpe oyangana na bandeko bon basika na bandaka mpenda kosala yango mpe nasala yango so te pourquoi bon eza na mo bareseau ebele sikoyo mosala ya nzambe yango osala yango ndenge nde tovandi jale nayembi da kumbama yawe soki kumbama yawe eza mosala nzambe olongo okende yango plus na ndenge ya musique ya composition maser nayebi so eloko moko boye eza namonaka confusion oyo mingi bato basala yango mingi nayebi so elomoni musique religieux eza 5 ministères musique religieux 5 ministères musique religieux ekozala 5 ministères te na moto alamuki na ntongo aboti courage akomi maloba na ye atika akumba kolo sasa akople na ye wana nde ezala 5 ministères te mais na oyo eza inspiration ya 5 ministères mpona kati ya miziki wana eza koevangéliser eza koenseigner donc même exemple kaka emoni nzembo akumbama yawe nakozwaka teme na tiena église kumbama yawe titeka nzembo kumbama yawe kaka nzembo nakobana libanda nzembo kaka maloba eza nzembo mpe na te yango évangile mobima donc na pasteur aza na chere azoteya na moto azoyembela nzambe eza nango eloko moko différence ezaka mpona pasteur babetele gidara te différence ke eza yango wana surtout eza na encadreur nanga moko bandeko koyekusanga koyemba bandeko koyebisanga chanter très bien c'est prier 2 fois donc soki ozoyemba bien eza mpe kaka ozosambela 2 fois ça ta apikapela moko esala moke kuta ibi makambo venir mboka babi ya akaprum tasala yango na matu Daniel wana ya domaine na bango tena sa sope ka test toluka pe jeune fille ça sa soka test wow soki test na ya mankulis na luko otobeta na tia voix et ça voilà mon mingi mais à part le papa le défunt papa Alain Moloto akufatika biso nani su oyo apresaka mingi na ba composition ne ya banzembo bon on a apprécié bonne musique non surtout donc baza vraiment belé ba bonne musique tu cause juste en vrac zakara bon na ko cité quelques-uns il y en a ko cité ozu la Denis Ngonde na zo ba enena no ba papa na biso do ba papa non ya kala vraiment ozu Denis Ngonde ozu ba Matou Samuel ba ancien album na bango vraiment te mais autant ba ancien album et bongo ya lelo nouvel album te bon nazolo ba banzemba nazolo ba album nga azwaki taminga koyoka on azwaka pena ta koyoka za album wa bon ya lelo zaka te longtemps beti na pena taminga koyoka ngote pourquoi ceux qui va zapper bon te ezaka mo ba contretemps ekozaka mo ba contretemps ba isa biso ba bio pona musique soko yoka musique wana lisusu te c'est que bonzambe sili na kati na lobango te na lobango ezaka ba contretemps na kati kuno ebisa biso na bezaka ba contretemps na ngana duvida ngwa nsamba na fois ya ngoto duvida ka moni na ko lebelo mobo soko zupena papa nanga de ningoni bon compositeur ozuma tout Samuel bon compositeur baza bon compositeur mais quel que soit na peut-être na ba inspiration na bango tu trouves comment inspiration na bango ma ya ki kalaté surtout na ba ki lelo inspiration na bango ya lelo pona ebi ya kalameza ki soko vandi ba teo ka nzembo ya papa Denis ba teo nzembo ya papa Matou en tout cas au sambela kaka mais à l'élo apparemment il est tikalate mais selon yo oyo zape parolier compositeur oto yambi na kati ya plateau na biso na bi po zape mutu oyo okamamaka surtout na molimo centre parce que tu es un serviteur de Dieu na koyoka ba composition na bango actuel est-ce que inspiration na vraiment izaka kibonzambe au santara ou bien au santara kibonzambe te na kati na te na sala pena nyo surtout na ba na sombo album na bango sikana yo kango so na comme ça na peur réponse pour y battre ce kibonzambe ça pour album alors on a génération actuelle pour tangi ki bokala ya ba papa Denis Matou ba oyo suko baza lelo ozo kabango baza vraiment belé ça va na sungi on atanga kombo le roi le pasteur Moïse Mbie bon chanteur composition t'es bon chanteur
Nabi composition. Aza bon chanteur. Papa c'est ngana tuni c'est composition. Ma sœur na ko sauter Moïse Mbia embara fort. Oh, mais composition. Bon chanteur, ngana baza bon chanteur. Parce que bi chanteur to la voix, côté technique de voix, instrument, nyo so on to la mais c'est composition ou etali texte ya nzembo. Te ngana bon. Mo yo karae. Te na karae, mais ngana na pressure mingi na banzembo ne aemba kitoko. Na sepela pena la façon ko yembela na ye. Composition. Aemba kitoko. Aemba pas kitoko. Ah bon chanteur. Inspiration divine. Ta bon chanteur. Moïse Mbia bena bon chanteur. Ça va, to lo na Moïse Mbia to na foi na comme pasteur Mike Kalambai. Bon Mike Kalambai au classé wapi? Bon les problèmes monsieur Zanine. Au moni mon musique. Mon musique na ba réalité belé. Mon musique na ba réalité belé pe mabe makasi eza ba musicien mingi. Ba zara pena moi mité malamu te. So na bibongo poani. Moi vérité ala na katité. Eza ba ndeke belé mona ba yembaka. So ke na vraie réalité ba nzemo azoyemba. Eza na frère moko soit azara na église, soit azara na groupe na ye. Mutapesa ke ba test wana. Mais le mal ezara skoni. Olia koma na composition kingani bacha ba kombo na bango. OK. Ozo comprendre. Au monde pena zu kombo na ye atie mais na kata conscience ki bo moto na ye azoba kenzembo oyo eza yete. Yango mona ka soko zolanda bande ko ebele na tanga ba kombo te. O comprendre ni. So landi album wana ya kala. Olanda album na kala. O mona ba teste mususu o sentir profondeur mo ya mudindo bonzambe. Mais oyala ba teste mususu mona ndé comme si terre à terre. Des opes ça moi décalage moko boye. Organe inspiration décalage des alarates nous c'est rendre moko. Parce que mon mon santo nem ta. Azarande mo donne moi sens wana quoi. Mais le lopé na ndenge tala ba musicien na habité Angola voire même Congo bisika nyonso oyo molimo santo akokambela yo peut-être na ba composition na yo voix nini olingaka na ba nzembo na yo pesa kwa yemba. Bon premièrement là c'est pelaka na frère na Ngari Gumbala, mon vieux Gelo Lundu Lalasa, mon petit frère Christian Moulicho. Donc 3 personnes on a basé vraiment bateau na apprécier ba voix na bon pour l'œuvre du Seigneur. Alors au niveau à Congo. Bon, na niveau ya Congo na no c'est pena na ndeko moko bon que son nom repose à Pierre Guilou Miso. Na ndo c'est pena vraiment makasi. À part ye. Na bana c'est à Kufa. Bon na bana ba c'est équipe na grande sœur Marie Misam. Ah OK. Na ndo apprécier na Esther Akawa ya ba on vraiment bali. Na ba voix pena na ndo apprécier. Mais na bité ke bande te ba yemba na bon beza na cause hypocrite te ba vonga na ndo apprécier bena makasi. Ya. Koyemba c'est bien bon mais plus nga na vendre na composition parce que yo za ma compositeur to bengi ici na kati ya plateau na biso. Alors fungola biso secret mingi ya composition ezala nini. Emsu na biso bato peto ebite monde ngo tozo ignorer. Secret ya composition na kati surtout ya musique ezala nini. Secret ya composition ezala la sainteté la crainte du Seigneur. Parce que là autant on a droiturité, droit devant Dieu, mon lit moi vendre la peine permanent. Donc aux inspirations facilement. Mais là aux appels là moi gauche droite au ningana. On a moi sens. Donc c'est que composition ezaka la carte du Seigneur. Parce que mon lit mon moto a inspiré ka yo salini ni doit salika corps na yo komi. Dans le sens là quoi. Mais est-ce que vous êtes sûr que na frère Rigo ozwaki ba frère Gelor est-ce que bazab bato bazo banga nzambe na ndenge penza yo lingela ki pour que opesa bango texte na yo? Bon na ko lo bandeti nini na zanzambe te pona mona kata moto ozomona pourquoi na ko kipe ko jé ba batambola bien te mena musu baza bongo te na ko lo ba batambola bien mena musu batambola bien te do sen nzambe ka mutayebi mais là on a pressé mingi pa bande ko liboso za makasi ba voix na bango. OK. Ozomona pot bible lobi to servir nzambe corps âme esprit donc corps eza déjà là razoyemba déjà corps né et ça service wana ozomona bazana ba belle voix. Il y a un peu de pression vraiment dans Nzambe. Mais à part on a volonté. Moi le bien dans Moussa Nzambe a volonté. Donc on découvre participer à l'œuvre du Seigneur sans condition. De Moussa Nzambe tout ça là donc gloire à Seigneur Nzambe comme le bon bisika bana. Mais na bakiti meno pe banzembo na yo ki moi qui fait mingi, moi qui fali mingi. Nini sala ki ba obeta mo ba instrument taz na bango moi mingi na kata banzembo na. Oka bango mingi où ça t'arrive de fois au sepela peine na ba composition banzembo na bango rythme na bango o memango pa na yo. Te premières années mon musique nyosa na monde mo. Muta ko sote. Na binde ko faire na binde ko fali. So na binde bonte na mutalo kuta. Même yo sepela na ngati.
ozomona on a cette vérité même yo c'est pas nangate so na biso na yemba nzemba faire te na yemba nzemba faire te na muta lokuta ozomona est-ce que na sara chrétien mamo chrétien na otape quelque part na vie moko boy donc na kende ba concert ba fali na kende ba concert ba faire mais ils en ont aussi jeté auto za nango pour musique non c'est un ndenge moko et là ça la différence la musique religieuse la musique profane à tester ozomona ezaka tester bande ko na biso ya rive gauche akumisi mo mwasi ayembeli ndeko moka mobali mais na ngambo na biso tokumisa ka bele kolo yesu donc na libanda kolo yesu na kombo mususu tokumisa te mais sola ndi ba instrumental na biso omona na ko pesa exemple moko soko kinde tindembo ya gesimana ya ndokari papa oki ba guitare beta wana oye na nzembo ya de femme mari misamna minimo longeza na kimia na papa na biso de baba nzembo ba yemba ya nzembo ba yemba ba mo titre na ngozo kimanga même guitare soko yoki obenita papa Lutumba même guitare te nazoma na mamba so ya Getsemane eza na guitare ni nazolo bano boye ainsi na biso kasi yo ndo fungola biso par rapport à instrumental na te nazota le solo ni ainsi l'instrumental nazoma no moni et là ça la différence ya musique chrétienne musique religieuse eza na test eza na instrumentalité nazo pesa ce exemple moko soko ya Getsemane frère Ari papa guitare mo ebeta wana au moins même guitare wana ebeta na nzembo ya papa Lutumba ya au Benit Fezara même guitare ebeti na nzembo ya Marie Misambu na papa de baba ozomona so sona kumbama ya omona même guitare donc pour comprendre ni instrumental yango c'est important ozomona instrumental ezaka guitare ezombita bien pour na lokumu nzambe mais important ça sujet nzembo le plus important ça texte kaka ekumisa nzambe texte ekumisa ne pour instrumental za ndenge moko ndeko na pesa exemple yo kasi podium oyo bandeko mususu wana bayeba mati babeti tomona yango pe tomona même ba KMS na Congo bandeko mususu bayeba babeti ba mati bandeko mususu babeti zwa lokola ba générique ya frère Patrice tala générique ndenge beta ko ba papi ka ko mtabeta te bona ebité pona mona place abeti te na kolo ba na ko sa témoigner te loko na ebité na ba buzoba osomona mais so landi ndenga beta ko ba papa na so Patrice alanda ka petit frère na tout ndenge ni voilà kiwenge ozomona mais eza siko bien na ngweza nini bien na ngweza li apese loko moko bo eza ko animé mais moi j'ai pourtant azokumisa kolo yesu batu bazobina do ya mutu ya merci frère Patinza mapambolo bisikoza do ya mutu ya nde yango wana ozomona après ta Serge mais mingi na ba rythme no nga rythme mingi nini o tobita na ba musique na bon musique tobeta ba rythme selon tes ndenge zo tobeti presque kizomba donc net na bon tobeti presque ba style nyonso tobeti ba rumba ba kizomba donc presque ba kizomba ndete rumba salsa na ba solo presque ba style nyonso ya presque ba style nyonso alors yebsa biso projet na yo na 2021 au par rapport ya album Mozanango eza nini po bana nzambe nyonso bazwa quand même boyebi sur makambo oyo otoyebisa biso po to comme na biso vraiment ko shooter ya problème pour 2021 merci Seigneur parce que nzamba permettre tout monde année oyo bon projet 2021 si Dieu veut parce que na okolo bakeno lobi tokosala boye mais lobi tozate po ba tout atolo na mokolo te po mokolo kobota oyebi nzambe ka muta mais par la grâce de Dieu nebenge na mala bolingo nzambe projet ça 2021 sali to préparer une sortie officielle et album donc to préparer une sortie officielle album to présenter pour l'œuvre du Seigneur pour musala c'est presque nyonso to ça ba finissage ba clip poétique et sorte aussi to programmer sortie officielle pour lancer vraiment. Alors le titre phare il y a album Mozo tel abso sur le marché Zami. Seigneur Éternel nous a présenté. Waouh. Et l'équipe vous l'a été. Seigneur Éternel nous a présenté. Vous avez présenté ngé kolobani. Nena vandi obenga po na nzambe. Boso po na nzambe tongo benga nga. Donc nzamba présenter nga pa na yo. Donc musala nzambe ndesali ko yebanga. So musala nzambe tongo yebanga ti do Seigneur Éternel nous a présenté. Wana pesa ika inspiration nzambe. Ndenge pe na titre album yelaki. Gloire à Dieu, alors contact na yo na ba OPA mususu ba osepela pour contacter yo pesa bango ba composition na yo ba yemba pe na banzembo na bango pour ekumisa pe kaka nkolo Yesu nzambe na bomo yaza mozalisi na nyonso numéro na contact ezali 00 plus 244 933 140 344 numéro monsieur ezali 00 plus 244 943 56 42 63 donc ndeko nyonso akobenga vraiment aza bienvenu donc soki oza na besoin conseil
oza parfois na mosala moko eza lèvre du Seigneur oza poto to travailler ensemble naza pena disponible na oyo nyonso ezaka na kati ya kolo Yesu mais na libanda kolo Yesu na disponible te mais yo mo mto yambaka secrétaire yamba te tenga mo vraiment na yamba pona passer rebele babanga msuna na posa papa na sepeni pona bi posa no pe marié te na sepeni na papa na mais secrétaire o yamba ngai oh bo so sia na nga sepena ndeko na mobali sepena yo na ndenge yo ebikande ezala masolo ngo poto moni pe basa poto pe bele ba otula na bango bakoma luka na bango bala Afrique mso sepena pe na papa Serge alingi pe que non love ebeta mana tenga sko na ebike basi batulaka te za rende temps. Ah ok. Est-ce que yo balaki ka mbala moko? Te s'il te plaît. Basi batulaka te za rende temps. Est-ce que yo balaki ka mbala moko? Papa Serge, o moni parenthèse ça to fungolango to lala. Tenga na ebiso bonga na yeb na ndenge yo lobi basi batula mais na ndenge na yebi moi ça tulaka te za rende temps. Azotula po aza mutabi pona sko akutani na gu ya papa Serge c'est lo wa gu na ya lingaka. Ya ba Barbara akutani na papa Serge. Ah donc c'est na pondu pe ba desu. So na pondu ba desu ke na ba gu na e ponga na bi na mutu na pondu ba desu te. Na za bo mutu ne. Windu ka lo kwa yo kaka apona ni bongo. Te wa pe na betili ba kuna libanga. Anda betili ba kuna libanga. Merci beaucoup. Alors, quelques shalom na bana nyoso oyo linga mingi opambola babo. Ya na remercier bana nzambe partout na quatre coins monde, na remercier ba serviteurs du Seigneur partout na quatre coins monde ba créature nzambe. Vraiment nzamba batela pe samakasi ba oba bino tongo ba keko luka ba ndeko nyonso bazana ba studio nzambe vraiment songa bino. Pendeko o vandi quelque part moni ndeko mo sa lèvre du Seigneur vraiment bo songa musana nkolo. Na place to kenda o bebi sikoto mo ko tanga ezate mais to songa lèvre du Seigneur vraiment nzamba pombola po bible lobi la main qui donne celle qui reçoit. Donc ya mutu ya fomeze yango wana. Merci beaucoup papa Serge Joanna donc le na plateau merveille de la grâce et surtout na chaîne Abisha Kitoko aime la grâce TV. Donc pas mola maki pa ya apôtre Serge lelo to yambaki na qualité ya ki apôtre te to yambaki plus na qualité ya compositeur parolier donc avant de l'élection na plateau mana mokolo to beti lelo na kati ya composition. Merci na Akapro a présenté biso image Kitoko. Merci pe na lisongi ya Moke Christopher Wazaki na ngambo kaka pona ko elengize musalo ekende liboso. Là, je vois Rossi Rossignol Osembe Omatoko, dans les réalisateurs Babi Abogar. Hein? Babi aime la grâce, tu vas quand on va réalisateur Abogar. Donc, bah journaliste, bah avec un babo, bah belle quoi. Elle quoi, on a mon journaliste. Il y a Kinshasa H, tonton H, héritier vous vraiment. Na PCOP mot et puis merci na musala bozo sala kitoko na bosanité mon papa Nestor Tekajomo na ya linga pe mingi ka kumba papa wemba na kata fuka uma merci na bola mozo sa biso to portaka o plus na motema parce que bola na yo eganga toujours ezalara ya ibele bino bolanda ki biso bo s'abonner juste massivement na chaîne na biso et ko sa biso bola alors to suki na biso wana libota momba ya miezi na linga bino mingi hein na ba force bo pesa ngai donc ngai na papa Serge to biso no au revoir to linga bino mingi avant ndama amen merci beaucoup.